Mbote de partout, bazali kolanda biso na kati ya Ediba TV mwana Congo. Chaîne oyo eyela kabino masolo kitoko pe masolo moko édifiant, masolo chrétienne oyo ekambami na munganga spirituel papa Edi Diba dokotolo oyo azali koteya pe azali kolakisa peuple de Dieu lolenge nini okoki kotambola na mokili ya Tata Nzambe. Balandi biso na kati ya chaîne oyo mingi na kati ya émission tolobi tosolola yango bobomba makambo na bino te bomema yango ebele pe ekoedifie bato oyo ebele bazali na ignorance na makambo ya mokili pe bazali na ignorance na makambo ya bonzambe. Nde yango tobeleli mbela tobeti mbela epai nyonso mokili mobimba oyo azali abonné awa na kati ya Ediba TV mwana Congo. Panza munganga spirituel, panza parce que mois de août, tokoti na juillet, mois de août, on a la kaki batu, nyonso, bokomona ba programme mingi ya sika, ezala na kati ya Ediba TV, mwana Congo, ezala na kati ya Ediba TV, mwana mboka Congo, bokomona ba programme ebele, tokoyamba, batu oyo bazali ba célibataire, bobenga, bo s'inscrire, lokola bandeko mosusu bazosala deja na mosika pe na pembeni awa na kati Afrique du Sud na bao baza libanda ya mboka Congo Afrique Luanda wapi bobenga pote bo assister na niveau ya kolandela ba émission wana ezala online ou bien ezala sur place. Ba adresse tokopesa na mikolo oyo ezali koya epai wapi munganga spirituel na bana koyamba bandeko nyonso de voix partout. Sans plus tarder, tu as solo moko na mokola lelo ezali ndeko mobali. Enfin, ndeko mobali abengi chaîne nabino Ediba TV kambami na munganga spirituel papa Edi Diba na kati ya émission to solo la yango komanyola likambo oyo ezali ko déranger yi. Pe e déranger yi. Mingi na kati ya émission oyo nalobaka na bino mingi. Bandeko mibali, bandeko basi, soki omoni obongami nanu te pona libala, kowela nanu pifo te. Kowela mbangu te parce que okozala na problème. Soit mobali wana, osepeli na ete, soit mwasi wana, osepeli na ete. Okokuta na ba problème ebele na kati ya foyer na yo. Yango na belelaka bino butu moi. Awa na kati ya Ediba TV, n'hésitez même pas. Amenez vos problèmes, on va résoudre ça. Amenez vos problèmes, munganga spirituel nako maniola yango. Nde tolobi ko maniola yali nako expliquer bino, nako talisa bino, nako zongisa moto na moto nesika na ye. Ndeko mobali akutanaki na ndeko mwasi ndenge totambolaka na mokili ya Tata Nzambe oyo mwasi aponaki na vina bike mwasi ya bomoi nanga, mwasi ya vinanga. Ye. Bapara ya ndeko mobali bavivaka na Kisasa te. Bapara ya ndeko mobali bazali libanda ya Kisasa. Bavivaka na province. Mais tokotanga te province ni. Bakongo, Bandundu, Équateur, Mbujimai, Kananga ou Lubumbashi, Katanga. Non. On va pas citer province au monde bavivaka. Mais bavivaka toujours na kati ya Congo. Bazana Kisasa te. Chose grave. Ndeko mobali, il a fait ses études, ndenge famille tindakie, aye kotanga silisi, azui pe musala ya kitoko sur place na kati ya Congo, na kati ya Kisasa. Alors, na kozwa zui musala, il fallait qu'il abala. Abali famille na libanda ya mboka, bamoni pe ba photo ya mwasi oyo motema ya mwana na bango esepelaki na oyo motema ya mwana na bango asepelaki amemeli baboti photo e atindaki baboti photo tala mwasi na nga na bali yeyo famille pe na intérieur bango pe bakangisaki mwa moke ndenge ezalaka toujours batindi na famille ya mwasi ya mobali na Kisasa ndenge ezalaka toujours ke biso pe tosali mwa contribution de part na biso ndenge mwana na biso abali tika tosala geste basali pe geste ya malamu
famille na ba honoré mais 3 ans ya pamba bavandaki 3 ans ya pamba oyo bango bavandi oyo mobali ndenge ezalaka toujours parce que tu voyais nga naza monganga te nazali docteur te oyo ya kotraite banzoto ya bato mais nazali docteur oyo nazali kotraite spiritualité ya bato nakomanyola ndenge nini moto akoki koyeba lolenge akoki kovanda na mokili oyo ya tata nzambe yango tolobi na mokili ya tata nzambe sala ningele epai wapi okotia lokolo na epai wapi okoyeba kotambola me baminganga bayebisaki mwana mobali bozali na problème moko bino mibale fo bozwa batraitement ndenge mwasi aza koconcevoir te yo mobali fo mela bakisi mwasi mpe amela bakisi nde ekosala ke na komela bakisi bokomela ekoboma bamicrobe peut-être oyo ezali kosala ke bino bokoka kobota te alors soki bolandi traitement wana nde bokozwa possibilité ya kosimba bana na maboko namanyolaka awa mingi na kati ya chaîne na ngai Ediba TV mwana Kongo ekambami na bino nyonso oyo bozolanda mokili mobimba nabelelaka mbela naza koteya makambo ezali éducatif oyo tozali komona yango mpe mingi na bafoye ebele oyo tozali komona yango na bandeko na biso mingi ya basi oyo bakoli bapusani bambula 30 ans 40 ans même jusqu'à 50 ans oyo mpe nazwi mariage te mais ere akozwa libala azoyeba te ke libala wana ekokambama swat soki akutani na baka ya boye eloko nini fo basala de cas pareil si vous avez bamonganga oyo bakolandela bino bolanda traitement même ça peut aller 4 ans 5 ans après bokozwa toujours mwana bokombine yango mpe na losambo c'est ça que nous venons ici pour enseigner les gens voir où le we nzela oyo bato bakoki kolanda po te mikakatono mabe ekóma na bafoye te tala ndeko oyo mobali famille etindaki aye kotanga azwi asilisi akutani mpe na mosala ya kitoko kaka na kisasa me mosala wana etindi ifo abala alobi no nga mwa naza deja kinois nasi na wumeli awa nasi na comprendre système ya bato awa ifo nabala mwasi kaka na kati ya kisasa no nakosenga susu te na baboti kuna botindela ngai songolo pakala oyo natikaka na lupango eza na nsima boye nono parce que nga natikaki ye me nasi nakomi deja na capital nazwa mwana ya capital oyo naza komona oyo nga moko mpe nakoki komanage ye effectivement azwaki elenge mwasi moko boye batangaki na ye basilisaki mpe na ye kelasi mwana mwasi mpe azali kosala ye mpe azali kosala bafamille bandimaki pai bazali na libanda ya mboka ils étaient d'accord ils sont partis faire leur vie banini basali papa mais un bout de temps 3 ans côté ya botata ya mobali bakomi kotuna mwana mais mwana mwasi baboti bazalaki na kisasa elle partait chez ses parents kozwa toujours batoli baconseil basangisi yango mpe na losambo baoyo bazalaki impatient kote oyo mwana mobali akutaki na province bakomi kotya mwana na bango makelele kofinga koloba butu moyi mwana mobali abimeli likambo monini mama po papa na ye asakufaki atikalaka na mama na ye me likambo nini na banoko na ye kofinga butu moyi yango mona ye na kati ya Ediba TV kotubela ya ye makambo mpo nalobaka na bino awa ezali epai moto aye kotubela jusqu'à le preuve contre eux quand je vais commencer à recevoir les gens koyeba ndenge nini ya kosola na bango sur place mais awa boyeba les gens bato babengaka mpo tozwa komanyola makambo yango bahistoire yango eza korevenir toujours na bato mosusu baza na baka songolo pakala parce que nous savons des gens qui ont des problèmes comme ça na bafoyer na bango et puis nous savons aussi des gens qui ont des problèmes de âge akomi na âge moko songolo pakala il prétend que nga na âge oyo vraiment na moi na kobota na nga suti wana nde oyo olobi mais olobi me nzambe alobi te peut-être ekoke na nzela ya bonzambe okokutana mpe na ka mosusu peut-être eboke mpe na nzela ya baminganga bokutana mpe na ka mosusu yango bayepa munganga spirituel oyo epai wapi bakozwa mpe conseil mpo ele bato batindaka masese na bango ezalaka lolingi oyo te
et bato batindaka makambo na bango ezalaka ndenge mosusu. Munganga spirituel na kozwa na manioli yango na bunguli yango na changer yango na pesi yango sens. Nde omoni sens oyo ezali koteya yo na ngai oyo tozali na ignorance. Ah, papa oyo alobi makambo ya solo, tika ngai na nzela papa oyo po te nakoka pe kochange ya ngai etambuleli. Tokanisaki kaka ke comme tosuki awa peut-être non, vous allez aller de l'avant ce que l'andinga très bien. Et puis ezana ba dokotolo na minute oyo bakolandisa yo traitement. Parce que naza na histoire moko mwana mwasi moko abenga banda ye akomi na mvula oyo akomi nango 47 ans. Banda bandi kotambola na mibali selon parcours na ye. Awa toteyaka. Nanu akumba mokumba te. Est-ce que azali malamu? To azali malamu te. Ngana yebisaki ezelaka na yo tokokota nango na kati ya mozindo ya masolo bongo na ya kombanyola pa oyo azali fidèle na ngai na kati ya Ediba TV mwana mboka pe Ediba TV mwana Congo oyo ekambami na munganga spirituel na kati ya émission tobengi tosolola yango na côté kuna ezali le marteau sur la table, rien que la vérité sur la vérité. Bandeko balandi biso na bokebi pe na bwanya awa ezali likambo ekei ezongi. Famille ya mobali bakoti makambo yango na ndenge sikoyo ya spiritualité bakei komona basangoma, bakei komona banganga, bakei komona ba de Robert oyo ngai munganga spirituel nalingaka bango te. Koto oyo mwana na mwasi na ye baza kokende losambo entre temps bakolanda pe ba traitement. Bakei komona nganga moko songolo pakala pe na province ayebisi bango non ndenge nazomonela mwana na bino kotikala kobota te na mwana mwasi wana. Bokolala 4 ans 5 ans bakei mbula epusani bokosimba koko te ye kuna pa kosimba bana te. Nga naza na proposition moko na kopesa bino yoka nganga. Naza na mwana oyo nga ya mwasi na kati ya ndako na nga. Bamoni pe elenge mwasi tozopesa bino mwana mwasi oyo bomemela mwana oyo na kisasa. Pe mwana na nga wana na kopesa maki wana ezali eka kokoma kuna nde eka akovanda na mobali na ye akolamba maki oyo bakolia bango mibale po yasa nini akumba mokumba. Tala niveau ya sorcellerie. Eza le même histoire na betaka ya mutu moko azalaki na Brazzaville. Mama na ye amemaka ye panganga bakendaka ezaki ba histoire na ngai ya libandeli. Bapesaka bango pe bamaki biloko ya bongo. Rendez-vous maintenant compte que nganga sali même histoire yo mama oyo soki oza na makanisa komemela mwana no pe un jour mwasi ezala na niveau ya nzela ya nganga ezala na niveau ya famille moko bozalaka nango na province po tozoyoka pe mingi pe en Afrique du Sud bamama mosusu pe na kisasa bamemelaki bana na bango basi awa afuti binzela ayi awa epuis asali yango mwana ayebi te ke mama aza koya na kini na mwasi moko songolo pakala. Donc ateki mwa bilanga na ye akangisi meya bango wana basimbi nzela bakeki sasa. Amemeli mwana na ye ya mobali amemeli ye mwasi oyo awuti na provenance ya nganga. Ndeko kolanda nga na bokebi pe na bwanya mokili bato bakomi kosambela. Mokili bato bakomi kotia mabolongo na se mpona kolela pa tata mpona kozwa lobiko mpona kozwa vie éternelle. Po lobi soki okoki kopema opema na kimia. Po lobi oyebake na wuti kotambola nzela tala boye nzambe abengi ngai nakende kopema na kimia. Mais lelo bato bakomi kokende pa banganga kisi po akende kozwa kisi oyo kopermettre ye mwana na ye wana abota. Est-ce que mwana wana yo erobotaki mwana na yo okende kozwa na nzela kisi? Boba me masolo na bino epai ya munganga spirituel na kati Ediba TV bokozala ya kosepela pe bakoteya bino oyo esengeli oteyama. Pasi pe mawa komona mama ya boye akei koteka mwana na ye epai ya nganga. Kokoma na bango bakomi na kisasa ndenge bapesa bango ba adresse. Abino bovandaka na commune apesa commune mais ayebi que sa mère ne peut pas venir à Kinshasa.
Mais maman n'a pas la bande de qui ça. Akomeli nuit à première nuit, akomeli pas bande de konae, ils ont un certain mardi, à la liti vendredi, a memi mwasi na ye, mwasi oyo azui pa nganga, nan de konae mo akuta na kisasa, bango wana kukulu nanda kwa mwana na ye. Bakomi nanda kwa mwana ne, mobali akendeki musala. Wana c'est déjà 3 ans avec quelques mois. Oyo ezali kokende na suite nango. Mobali aki na mosala bakoti na ndako kokota bakoti mama na lupango balebeli na ndako mwana na yo yango wana beti porte ere mwasi azofungola porte bango batindika ye kuna ale bakoti abandi kopresente mwasi oyo azoki mome na mboka tala ndako tozweli ndako ya monene ya 5 chambre wana koma azali villageoise na namona baminda te abandi kokamwa biloko nyonso ndako bakiti kopangusa mbala moko azwi maputo alateka azolongola azopangusa bamesa parci parla mais ndako ya moto angana ezalaki nango propre mama oyo bakuti na kati ya ndako batravaillaka place moko na mobali na ye mais comme nzambe azali toujours nzambe ya bana etike comme azali nzambe ya bana mawa asali deja mabongisi na ye asalaki miracle mikolo baza kotya mwana na bango pression nde mikolo yango mpe wana mwasi oyo aza na kati ya ndako akumbaki ze bandeko na kati ya Diba TV mona Congo nayebisaka bino chaque fois toza na basurprise oyo basurprise oyo koki kozala ke ekoki mpe kokamwisa yo ke ere bino bozosala calcul mosusu nzambe mpe asali calcul na ye mosusu tala epai bakei mwana na asa komi na ze ye mpe azwi telefone abengi mobali na ye namoni mama moko aya wana babilenge basi mibale me scandale na kati ya ndako tapage batuni ngai nani nabi ngai mwasi na yo me kofinga oyo nazofinga mawa mobali mpe na telefone ayoki bakaki ya makelele ayebisi madame na ye zala calme voi oyo nazoyoka eza voi ya mama na ngai nazoya mama na yo ayebongo mongongo nayoka te osolola na ye na telefone baperiode tobalanaka me soki eza ye je regrette ayozwi bafoto moko alakisa ya na chambre bango na salon kuna makele abi oui c'est ta mère abi oui mama na ngai wana mais j'arrive bakomaki na ndako wana depuis 17h mobali aye kokobima wana 20h mais oyo akutaki na kati ya ndako wana ezalaki nde liboma bazwi mwasi wana babeti ye na ndenge ya mokiti amikimeli moko na kati ya chambre amikangeli mama likambo nini na kati ya ndako na nga mama likambo nini na kati ya foyer na nga kanga monoko oza kobota te oti mutu na ndako yo ozozwa mbongo ebele mutu wana mama yango tolobaka na bino ke bandeko balandaka biso na bokibi mpe na bwanya oyo elekaka na bafoyer na biso bino boyebi te yo ozomona nga navandaka peut-être en Afrique du Sud mais mutu azozwa mbongo eza peut-être mwasi yo omonaka nga nafandaka na France mais mutu azoganye plus ta mosu eza mwasi na yo omonaka nga naza na États-Unis na Canada mais mutu azoganye plus ezali mwasi na nga malgré tout nga mo nabengisaki ye mais baexpérience na ye peut-être ya bavie na ye ou bien ya classe na ye celui qui gagne beaucoup d'argent peut-être tu ne sais pas tant mosusu na mawa na ye comme il gagne beaucoup d'argent ayebi ke toya famille moko touti na famille moko pauvre mais bango bana na famille moko soit riche azondima kosepumone kopesa nga meya oyo ekotindaka nga natindelaka yo me yo oyebi te kanga monoko ya kopesa omeya nini mama afingi mwana na ye mobali atiki bango akoti na chambre abi babeti nga meme na niveau ya libumu wana mwasi asakomi na zemi ya 3 mois munganga alobaki bamufuma makasi te yango moni mwasi na niveau meme ya mosala akomi kosala semaine moko akei semaine mosusu avandi na ndako mpona koprotege diamant na bango eza na kati ya libumu erabi me mama yo ozobeta mwasi oyo aye na mwasi na vandi me mwasi oyo akomi na zemi qui t'avait dit que yo oyelanga mwasi mama sutu oyo amela milenga akomi na zemi aza na zemi tellement ke mama azalaki na bolingo ya likambo ya zemi ere ayoki bongo abandi kokende ti kosiplie mwasi wana oyo ndoki oyo bayaki na ye abundisa kaka mwasi wana mpo mutu abetaki mingi eza oyo bayaki na ye bakuteki na village
Bandeko balandi biso na kati ya Diba TV mwana Congo, bosala ningele. Nalobaka ngo chaque fois. Ezali bosala ningele, likundu, jalousie, motema mabe. Ezali ba point mingi awa yango wana te yakabato. Awa sokoza na kati ya chaîne oyo osama abonné na nga. Bokomi ebele, me bao bazo kolanda nga bazali mukie. Pona nini? Panza yango mikolo yo zwa pesa amina yo. Na okaki lisolo ba famille moko boye. Boya soki 7. Bino so 7 bo s'abonnaki na kati ya Diba TV. Do bo tala nga susu te. Bo panza lisolo oyo po bato ba yeba que eza nango obligatoirement te yo balela mwana na yo mwasi na province ou là où tu es ou tu Amérique omemeli mwasi na mwana no mwasi kobanda na États-Unis omemeli na Congo ezali na lisolo wana na kobeta ngo. C'est très grave. Mama akenda États-Unis baganyaka loterie bakoma na États-Unis mwana na ya mobali azwi musala kitoko na Amérique ya lobi mwana na kobala kuna na Amérique te. Mwana kobala na Amérique ta somona mwasi malonga te. Mwana bi mena etonga to sambelaka. Na église na biso basi bali ba congolaise. Never. Azwa avion ye moko kisasa akeiti na province na bango na kotanga kombo te po eza makambo ya soni. Ake kozwela mwasi mobali mwana na province ayena ye ru Amérique me makambo mwana na sala bango na Amérique. Ti na niveau ke musala ya mwana na ye ekufaki. Please ndeko pardon soto bi please ezali pardon please pardon ndeko yo mto kolanda biso na bokebi na bwanya avant pe omemela mwana na yo mwasi. Il faut ezala commun accord boyokani parce que mwasi azali une partie mobimba ya vie ya mutu. Comment yo kopesa nga mutu azali malade? Comment yo kopesa mwana yo mutu oyo azo comprendre ye te? O bazo ko se comprendre te vie na bango. Donc soki mwana nzamba katele ya kovanda 60 ans 70 ans na mokili. Donc avani na mutu moko boye pembeni bakozane 60 ans 70 ans oya incompréhension. Oyo fo bazo batangisa ye lisusu. Oyo fo akota na système. Quand on dit que tu es madame Diba, tu es madame Alain, tu es madame José, donc bazui ngwakulukwaka, mwasi wana komi ngwakulukwaka. Bakomi kobenge José ngwakulukwaka. Mwasi wana madame ngwakulukwaka. Exemple. Na bona nga kotia bakomba bato parce que mingi bakomi ko comprendre ngala za ba genre wana te ezali bandakisa. Maman regretté. Moi, nous avons oui, on a même les examens. Parce que maman zaki molakisi na province. Habitala. L'examen ya ngoyo. Moi, si dans la zemi. Mais na lo bande il faut que 9 mois kokoka akobota. Beaucoup de message que moi si na ngai aboti. Ezalaki ke munga wana oyo bazoki panganga tomboki abandi kobamba na mama bokilo ayaki na ye mama banga kosala désordre nde mobala bi mama oyo nde mwasi oyelinga ye mais oyo eza liwa bandeko balandi biso na kati ya Diba TV mwana Congo chaîne na bino oyelaka bino masolo kitoko nayelaki bino lisolo oyo tolobi ke oza na droit ya kobalela mwana na yo mwasi te. Tu as ce droit soki boyokani yo na ye. Libala ezali eloko moko sacré. Libala ezali eloko ezokutana maboko ya Nzambe. Libala ezali okutana na ye na kati ya internet, okutana na ye na réseaux sociaux, okutana na ye na balabala na bar wapi. Mais soki ezali ya bino, ezali ya bino. Ezali likabo ewuti na nkolo. Yango monaka nzembo na mingi ebetaka et puis c'est ça. Ezali likabo ewuti na nkolo oyo Nzambe akosangisa bato mibale pour le meilleur et pour le pire. Libala ezaka esengo te. Biso tovandi na bamabala tozokomona malamu na bolamu. Mutu bovandi mikolo ebele komona pe mokomuso so bae. Ye pasa bae. Mais bovandi pour le meilleur et pour le pire.
boyeba ko se complétane bozoko ah mama nini ozoko sepela te nini vraiment siko yoke kozolanga moto ondo fusu ngai na ye toyebani te to banda kobala na makanisi mais je suis cadre là où je travaille pona banda kobima na chemise ba repassaki col te na banda kobima na pantalon eza chiffonné babala se kende kozwa yo moko yesu yo otangisaki ye po ya kotanga mpa na nga to ndenge nini ndeko mobali apesaki ya ye lisolo lokola tubela yo mpe kobomba te yaka nango na kati ya Diba TV mwana Kongo mpo monganga spirituel amanyola baoyo baza na baintention wana bamama oyo baza kobenga bana na bango ya mibali bamama oyo baza kopesa bana na bango ya basi baconseil ya mabe toza na masolo wana tokobeta botika ici nous venons pour éduquer montrer comment ça peut se passer dans la vie ya mutu koyeba koyekola kolanda ndakisa na kati ya losambo peut-être okendaki na etonga ozwaki ntango te mpo mingi bakotaka mpe na église omona nimbaki mais awa ozwi telefone na yo ozwi etando enene télévision na tu open ofongoli olanda munganga spirituel ndenge nazali komanyola kolakisa bandakisa mpe kopesa conseil oyo ekochange vie na yo pour toujours et pour fin pour l'éternité ya libela na libela seko na seko otikali mpe na makambo wana na kati ya bomoto na yo bandeko balandaka biso na bokebi mpe na bwanya na kati ya chaîne oyo tozokopesa bambote na baoyo bazali kopanza baémission oyo na bwanya mpe na bokebi tobandi kopesa ndeko oyo aza na kati ya kisasa na nkombo ya Blaise Natwa mofoto Blaise Natwa asali mosala monene ya kopanza émission Ediba TV na baproche ebele mpe Junior Ndundu jesali en passant mama Viviane Kasosa na kati ya États-Unis Mike Michel Kalombo Ngoi ye atikali nsima te na kati ya ville ya Washington andimi kozala na ye l'un de membre d'honneur na kati ya Diba TV ebongo yo te kota pe osabone polobi pe obanda pe kopartage Ediba TV epai ozali mama Lydie Bazola na mboka Durban ye atikali nsima te mpona kokabula Ediba TV kopartage lokola ndeko na biso oyo akomi membre ya sika na kati ya Diba TV Sule Kauka boss de boss alobi ye akosala chaîne oyo na makanisi oyo ye azali komona merci bandeko balandi biso na bokebi yo mpe luka monganga spirituel mpe lobi atanga nkombo na yo napesi bamembre ero nyonso à l'ombre epai bozali bosabone boaime bokoma bokomante po te lobi nzambe akopambola bino bye bye